Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Mbote mingi na bandeko nyonso oyo tozali na mokili mobimba. Oyo boyo lanza biso na ba exhortation oyo ya sango malamu. Tozali lisusu na lelo na message ya opesa bino oyo ezali mokolo na biso oyo ezali mokolo na biso ya Pentecôte. Tozali kolobela pona mokolo ya Pentecôte, jour ya Pentecôte oyo penza bandimi basanganaki bazalaki esika moko bango nyonso pona kobondela pe pona kobondela Nzambe pe pona kozela promesse oyo nkolo atikilaki biso promesse oyo ezalaki ya Molimo Mosantu po ete ntango nkolo azalaki awa na se alobaki ete azali kokende epai na Tata kasi akotinda Molimo Mosantu kuuta epai na Tata yende Molimo Mosantu akoya na ntango wana bandimi nyonso basanganaki esika moko ndenge liloba Nzambe ezokoloba na biso. Bandimi bautaki babisika ya ndengi na ndengi, bautaki babisika bamboka ya ndengi na ndengi. Bamboka yango ekomama awa na Biblia, bamboka yango bautaki bamboka ya ndengi na ndengi, bango nyonso bayaki esika moko, basanganaki esika moko bango nyonso na bayekoli pona kobondela Nzambe Tata pe kosenga epai na Nzambe Tata pe Nzambe Tata kotinda Molimo Mosantu. Soki tozali kofongola ba Biblia na biso, tokofongola na mokanda na Actes des Apôtres. Actes des Apôtres tokofongola yango na Actes des Apôtres 2 tobandi yango na 1. Tokotanga makomi oyo malembe kino esika tokosukisila me tokoyeba na kotanga yango bina na mwa série pina po tokoka comprendre nini oyo esalamaki ntango Molimo Mosantu ayaki. Liboso to continuer kotanga liboso to continuer kotanga makomi na Nzambe, tokopesa nano Nzambe Tata merci oyo apesi biso ntango kitoko oyo ya kosala susu partage ya sango malamu na bandeko na biso oyo ntango mosusu bakoyoka biso pe kolanda biso na mwa ba exhortation oyo tozali kosala ya sango malamu ya liloba ya nkolo ya liloba ya Nzambe. Tokobondela mpona kopesa Nzambe Tata merci oyo abandi na biso pe oyo akosukisa na biso. Seigneur, topesi yo merci po yo ozali malamu, kombo na yo ekumisama, kombo na yo eza na lokumu. Kolo na tiki tango oyo ezali ngai mwana na yo Nzambe Tata kosala ba exhortation oyo ya sango malamu, kosala partage ya sango malamu kolo na bandeko na biso nyonso bakoyoka biso na sango bakoyoka biso Nzambe Papa koyoka sango oyo Nzambe nkolo sika ete Nzambe liloba na yo Nzambe Papa mokonje oyo tokoyoka Nzambe mokonje vanda kati na biso Nzambe Papa pe tomona bolamu ya liloba na yo Nzambe pamba te nkolo yo tindelaki biso liloba pe liloba oyo tindaki Nzambe yango nde ezali liloba ya Biblia, yango nde ezali liloba oyo tokotangaka ete sango malamu ya bokonzi ya Nzambe Tata. Topesi yo merci po to ozali Nzambe malamu, Nzambe oyo kolingaka biso pe oyo opesa biso mwana na yo se moko oyo azali ete mobateli pe mobikisi mosungi na biso oyo azali ete Kristu Yesu. Topesi yo merci Nzambe Tata na bule oyo okozalaka na biso ntango nyonso sika ete ntango oyo Nzambe Papa ozala na biso elongo nyonso ezala mpona lokumu na yo na kombo na nkolo Yesu Masiya oyo azali nkolo pe mobateli malamu nde na bondeli boye. Merci Seigneur. Amen. Tokofongola na ba Biblia na biso na mokanda na Actes des Apôtres. Actes des Apôtres ofongola na mokanda na Actes des Apôtres 2 obandi yango na 1. Bongo tokotanga yango malembe na ibete Nzambe penza akosunga biso. Awa liloba na Nzambe ezokoloba na biso nini? Koya ya Molimo Mosantu. Tangu mokolo ya Pentecôte ekomaki bandimi nyonso basanganaki esika moko. Na mbala moko makelele euti na likolo. Ezalaki lokola mopepe makasi. Etondisi ndaku mobimba esika bango bafandaki. Bongo bamoni biloko ebimeli bango lokola moto mpe ekabwani ezalaki lokola lolemo mpe
eye kofanda na mutu ya mutu moko na kati na bango. Bango nyonso baye kotonda na molimo musantu, mpe babandi koloba na minoko mususu ndenge molimo azalaki kolobisa bango. Bayuda mususu ya mitema malamu bazalaki kofanda na Yerusalemi, bango bautaki na bikolo nyonso ya mokili mobimba. Tangu mingongo yango eyokani, batu ebele baye kotonda na wana pe baye kotonda na wana. Bakamwe mingi po mutu na mutu ayokaki bandimi bazali koloba na minoko ya bamboka. Bakamwe mingi penza pe batunani. Oyo bazali koloba bazali bango nyonso batu ya Galile te. Bongo ndenge nini mutu na mutu na kati na biso ayoki bango bazali koloba na munoko na ye na mboka. Awa na kati na biso bazali na batu ya parti ya Medi na ya Elam. Batu mususu bafandaka na Mesopotami na region ya Yudea na Cappadoce na Pont pe na region ya Asie na region ya Phrygie pe na Pamphile na Egypte pe na ndambu ya Libi. Oyo ezali penepene ya Sirene. Bamususu bauti na Rome. Batu mususu babotami Bayuda. Bamususu bakoma kosambela nzambe ya Bayuda. Batu mususu bauti na esanga ya Crete to na Arabi. Biso nyonso tozali koyoka bango bazali kosakola misala minene ya nzambe na minoko na biso ya mboka. Bango nyonso bakamwe penza mayele te. Bongo batunani, makambu nini wana? Kasi batu mususu bazalaki koseka mpe balobi balangwe masanga. Alléluia, peuple de Dieu. Lelo tozali kolobela concernant ndenge na silai koloba. Lelo tozali kolobela concernant mukolo ya Pentecôte. Mukolo ya Pentecôte ezali mukolo oyo penza bayekoli na bandimi nyonso oyo mokili mobimba ya bamboka ebele. Bango nyonso wana bayaki sika moko pona kosangana na bantoma, pona kosangana na bayekoli. Bayaki esika moko pona kosangana na bayekoli. Bazalaki kosambela. Nakanisi biso nyonso tosili koyoka bamboka oyo nasili kotanga, bamboka oyo bandimi bautaki. Po bandimi bautaki kaka na Yudea te. Bandimi bautaki kaka na Yudea te. Bautaki na bamboka ebele. Bayaki siko na Jerusalem. Place wana oyo bapotre bazalaki. Place wana oyo bapotre ya Nkolo Yesu Masiya bazalaki. Bandimi bautaki na bamboka na bango, bamboka ebele. Toyoki lokola bamusu bautaki kota Libi.
bamusu bauteki na Rome, bamusu bauteki na Asie, bamusu bauteki bamboka ebele na Yudeya, bamusu bauteki bamboka ebele pasili koloba na biso awa. Bango bayaki mpona kosangana pena elongo na bantoma na bayekoli mpona mokolo oyo ya Pentecote. Bazalaki na chambre haute. Chambre wana ezalaki chambre moko, ezalaki chambre wana ezalaki chambre moko ya concentration na Nzambi. C'est-à-dire sika na bango bazalaki concentré na Nzambi. Makanisi na bango, mitema na bango, pensée na bango ezalaki epai na Nzambi kaka, ezalaki kote mosusu te. Bango bina bazalaki kobondela. Liloba na Nzambe lobeti ntango bazalaki kobondela. Ke moto ekitaki kati na sika wana bango bazalaki kobondela. Moto ekitaki, pe na moto wana ntango moto ekitaki, loake likambo esalamaki wana, loake biloko na moto wana ntango moto ekiti, loake moto ekiti apres epanzani, loake ekopanzana lokola lolemo ya mutu. Moto wana epanzani lokola lolemo ya mutu, evandi na mitu ya mutu na mutu o bazalaki sika wana. Kanisa ke chambre haute wana ezalaki chambre moko, ezalaki chambre moko munene, ndako wana ezalaki munene ndako wana. Po liloba Nzambe ezoba na biso ete bamboka ebele eyaki ape basanganaki na bayekoli mpona kobondela, mpona koyaya Molimo Mosantu. Na tango wana Molimo Mosantu, po tango nkolo azalaki awa na mokili avant ye amata, ayebisaki bayekoli ete bayekoli ke balongwa na Jerusalem te, basala kaka na Jerusalem kino Molimo Mosantu akoya, kino ye akotindela bango Molimo Mosantu. Yango na ete bayekoli ya nkolo bango bazalaki kaka na Jerusalem mpona kozela koya ya Molimo Mosantu. Mokolo jour oyo ekokaki, oyo tozobenga jour ya Pentecôte, jour oyo biso tozofete lelo awa na Allemagne, mokolo jour oyo ekokaki, ndenge nazoloba ete bayekoli na bandimi nyonso bango nyonso basanganaki esika moko. Ntango bazalaki kobondela Nzambe, makomi elobi na biso ete moto, makomi elobi na biso ete makelele ewutaki na likolo. Makelele ewutaki na likolo pe ekitaki esika bango wana, ekitaki awa na mokili na esika oyo bango bazalaki kosambela. Pe moto ekitaki na sansi ke loke moto ekiti loke na moto wana sikoyo ekaboli sikoyo loke na mutu na mutu, loke na mutu bango bazwaki pina onction, bazwaki nguya na bango bazwaki nguya wana ezalaki onction wana ezalaki lokola lolemo ya mutu, lokola lolemo. Nde liloba na Nzambe ezokoloba na biso awa na Bible na ngai ya Lingala, bazokosplika ngo ezalaki lokola lolemo eyaki kotelema epai na mutu ya mutu na mutu. Na bango nyonso bazalaki wana na chambre haute wana, bango nyonso lolemo etelemaki na mutu ya mutu na mutu. Lolemo wana c'est-à-dire ezalaki moto, ezalaki nguya. Ndenge nkolo alobaki ete bobima na Jerusalem te, kino bino bokozwa nguya ya nini? Nguya ya Molimo Mosantu. Alléluia, peuple de Dieu. Yango lelo tozali kolendisa lisusu bandeko na biso mosusu oyo bakoki pe koyoka message oyo. Po liloba na Nzambe ndenge toloba liloba na Nzambe eyaki mpona bato bayokaka liloba yango. Liloba na Nzambe eyaki te po tobombaka yango na bandako, tobombaka yango na sambeto. Liloba na Nzambe elobi ete mwinda babombaka yango na sambeto te, mwinda basala yango na likolo ya mesa po engengela bato nyonso oyo bazali kokota na kati na ndako. C'est-à-dire liloba na Nzambe ezali eyaki po biso totangaka yango pe tosololaka yango, po na nzela na kotanga pe kosolola yango, koyoka yango nde ekesala biso ete toyeba makambo ya Nzambe, toyeba liloba oyo ya Nzambe. Po soki yo ozali koyoka liloba ya Nzambe te, okoyeba pe makambo ya Nzambe pe te, makambo ya Nzambe pe okoyeba ngo pe te. C'est-à-dire mutu liboso mutu
ayeba, c'est-à-dire mutu wana fa yoka. Alléluia peuple Dieu. Mutu liboso ayeba, c'est-à-dire mutu wana fa yoka. Soki yo yoki nzali na koyoka wana nde sema monde yo okoyeba ete mokolo na Pentecôte ezalaki boye. Mokolo na Pentecôte ezalaki boye. Kombo to bengaka Pentecôte ezali kombo to bengaka Pentecôte. Kombo oyo ezali kombo oyo eyaki na mokolo wana oyo bandimi bango nyonso basanganaki mpona koya ya Molimo Mosantu awa na mokili. Alléluia peuple de Dieu. Bango pena bango Molimo Mosantu pena yaki kati na Molimo Mosantu ayaki kati na mokili awa atondisamaki epai na bato nyonso oyo bazalaki na chambre haute wana. Yo Nzambe ezoba na biso ete biloko ekabwanaki biloko oyo ekabwanaki kati na bango ezalaki lokola lolemo ekabwani evandi na mitu na bango. Lolemo wana c'est-à-dire wana ezalaki lokola nguya evandi na mitu na bango. Après na tango wana bandimi bango pena bazalaki kosakola, bazalaki kobondela mpe kosakola mpe koloba na minoko ya sika. Bamisusu tu bauti na bamboka ya ndenge na ndenge ya misika me bazalaki koloba langi, bazalaki koloba minoko oyo batu oyo batelemaki wana bazalaki pene na bango wana mpona kosiste événement wana. Batu wana bazokoyoka bandimi wana bazokoloba minoko ya bamboka na bango. C'est-à-dire bango mpona bango bamonaki yango lokola ezali impossible. Eza impossible, c'est-à-dire yango batunanaki ete batu nyonso oyo bazali Bayuda. Po bayoki bango bazolobaka na minoko ya bamboka na bango, c'est-à-dire na ba dialecte ya bamboka na bango yango bazoloba. Yo Nzambe na biso ete bato mosusu bauteki na Asie, bato mosusu bauteki na Libye, bato mosusu bauteki na Rome, bato mosusu bauteki bamboka ebele batangi awa. Mais bazokoloba na minoko ya sika. Après baminoko wana bazakoloba baminoko wana bazalaki kocomprendre makambo bango bazoloba na minoko ya sika. Bato mosusu bazalaki wana bazokoloba bato oyo bazokoloba na minoko na biso. Meteke basa bato oyo bavandaka na mboka na biso te bauti na bamboka miso bazoba na ba dialecte ya bamboka na biso. C'est-à-dire wana ezaki mokolo ya Pentecôte balangi ya ndenge na ndenge elobamaki na esika wana. Bandimi bazalaki kosakola misala na Nzambe, bazalaki kobondela na ndenge moko ya kosakana te. Pe bato mosusu bazalaki kosiste événement wana bazalaki wana bamosusu balobaki ete bato oyo balangwe masanga. Mais babaki bato oyo balangwe masanga ndenge balobaki bamisusu bazalaki wana bazalaki koseka, bamisusu bazoseka, bamisusu bato balangwe masanga. Mais ezalaki bongo te ndenge bango bazalaki kokanisa bato wana balangwaki masanga te. Na tango wana apôtre Pierre oyo tobengaka Petelo ye atelemaki na kati na bango, atelemaki na bayekoli mosusu mpona koexplike bato wana oyo bazalaki koloba ete bandimi oyo balangwe masanga, bandimi oyo balangwe masanga. Na tango wana Pierre na bayekoli mosusu batelemaki mpona koexplike bango. Pierre ayebisaki bango ete bato oyo bozomona balangwe masanga te. Balangwe masanga te ndenge bino bozokanisa bango balangwe masanga te, kasi oyo toza na ngonga ya tongo. Toza na ngonga oyo tozali ero toza na ere ya tongo. Oyo ezali mokolo ya Pentecôte. Bango bayebaki te eza mokolo ya Pentecôte, ezali mokolo oyo nkolo apesaki bayekoli. Oyo nkolo apesaki bayekoli, apesaki bantoma promesse ke akotindela bango Molimo Mosantu. Bango bayebaki yango te. Yango moni ke pana bango ezali lokola étrange. Po bayebaki te makambo ya Nzambe. Yango bamonaki yango lokola étrange. Mais ezali mokolo oyo nkolo apesaki, ezali mokolo oyo Molimo Mosantu ayaki. Po tango nkolo azalaki awa na mokili apesaki bayekoli na ye promesse
ke akotinda mulimo musantu kuute pai na tata ya akotinda mulimo musantu. Mokolo mulimo musantu ayaki yangonde makambo wana esalamaki. Alléluia, peuple de Dieu. Soki tozali ko continuer tokomona awa bazokoloba na biso nini. To continuer na acte des apôtres ka wana acte des apôtres 2 oye na 14 awa place Pierre atelemaki. Balubi awa ete mateya ya Pierre. Pierre alobaki nini epai na bato wana bazaya koseka. Pierre alobaki na bango boye. Bongo Pierre atelemi na bantoma mususu zomi na moko mpe abandi kosakola boye. Bino bayuda pe bino nyonso batu ya Jerusalem boyoka maloba na ngai. Nayebisa bino makambu ezali koleka batu oyo balangwe masanga te ndenge bino bukanisi. Pamba te tozali kaka na ngonga ya libwa ya tongo. Makambu oyo bozali komona lelo ezali makambu prophète Joël ayebisaka. Nzambe alobi na mikolo ya suka na kotondisa mutu nyonso na molimo na ngai. Alléluia, peuple de Dieu. Nakansi biso nyonso tosili koyoka makomi awa makomi na mukana na acte des apôtres ofongoli yango na 2 obandi yango na 14. Toyoki ndenge apôtre Pierre azokoloba epai na batu oyo bazali koseka pe na batu oyo balobaki ete ke bandimi oyo balangwe masanga. Nakansi biso nyonso tosili koyoka ndenge apôtre Pierre alobaki na bango. Apôtre Pierre alobaki na bango nini? Alobaki na bango ndinga na sili kotanga wana. Ozomona ngo. Po bato ngo bazali koseka. Apôtre Pierre ayebisi bango ke ese bokanisi nini? Bino batu ya Yuda na batu ya Jerusalem. Bozokanisa ndenge nini? Bozokanisa ete bato balangwe masanga. Bato balangwe masanga te. Balangwe masanga te bato oyo ezali nde mukolo nde ya Pentecôte. Ezali nde jour ya Pentecôte koya ya molimo musantu. Makambu oyo bozali komona lelo ezali makambu prophète Joël ayebisaka. Nzambe alobi na mikolo ya suka na kotondisa mutu nyonso na molimo na ngai. Alobi nini? Makambu bino bozo komona lelo eza makambu oyo prophète Joël alobelaka déjà avant kutu makambu oyo salama, avant kutu lelo événement oyo lelo ekokisama. Mais prophète Joël oyo azali prophète ya Nzambe alobelaka déjà makambu oyo. Alobaka nini? Alobaka ete ke na mikolo alobaki nini? Alobaki boye ke Nzambe alobelaka ye. Yango ye asakolaki makambu. Alobaki ete Nzambe alobaki ete na mikolo ekoya. Na mikolo ekoya Nzambe akosala nini? Nzambe akotondisa batu na mulimo na ye. Nzambe akotondisa batu na mulimo na ye. C'est-à-dire batu Nzambe akotondisa batu na mulimo musantu. Ninga lobaki. Nzambe alobi na mikolo ya suka na kotondisa mutu nyonso na molimo na ngai. Na mikolo na suka Nzambe alobaki ete akotondisa mutu nyonso na molimo na ye. Nzambe alobaki ndengwana na munoko wa prophète Joël. Bana na bino ya mibali na ya basi bakokoma ba prophète. Bilenge na bino bakobanda komona makambu lokola na ndoto. Bana na bino ya mibali na bana na bino ya basi bakokoma ba prophète. Ba prophète ya nani? Ba prophète ya Nzambe.
pe bilenge na bino, c'est-à-dire ba jeune ba no mona makambo lokola na ndoto, amoni lokoki amoni ba no mona makambo lokola na ndoto. Alléluia peuple dit. Balobi awa balobi bilenge na bino bako banda komona makambo lokola na ndoto. Alléluia peuple dit. Na mikolo na suka, nzamba alobaki na mikolo na suka, nzamba alobaki epai na nani? Epai na prophète Joël. Na mikolo na suka ke nzamba alobaki boyi na kotondisa, nzamba alobaki boyi akotondisa molimo na ye epai na mutu na mutu, epai na mutu nyonso awa na sena moi, awa na mokili. C'est-à-dire bana mibali bakokoma ba prophète ya Nzambe, bana basi bakokoma ba prophète ya Nzambe. Ndenge lelo tozoloba, ndenge lelo tolobaka ta mususu prophète intel. Bana mingi bakokoma ba prophète, bana mibali na bana basi pe bilenge bakozo ba rêve, bilenge bakomona makambo mususu lokola na ndoto, bakozo ba vision lokola na ndoto. Nzambe ndokosala makambo oyo eza makambo ya kokamwa na mikolo na suka. Aye alobeleki makambo oyo epai ya prophète Joël. Alléluia peuple de Dieu. Ya solo na mikolo wana na kotondisa basali na ngai ya basi mpe ya mibali na molimo na ngai. Albi nini? Albi ya solo na mikolo wana na kotondisa basali na ngai ya basi na basali na ngai oya mibali na kotondisa bango na molimo na ngai. Nzamba abita kotondisa basali oyo ya basi na basali oyo ya mibali. Nde tobengaka loba basali na Nzambe. Nzamba abi akotondisa, Nzamba abi ete akotondisa basali na ye na molimo na ye, akotondisa bango na molimo na ye, na molimo musanto akotondisa bango lokoki bakotondisa na molimo musanto. Alléluia peuple de Dieu. Oyo eza maloba ya Nzambe. Bongo koma ba prophète na kosala makamu isi mpe makambu minene na likolo mpe na se. Alobi nini? Na kotondisa basali na ngai ya basi na basali na ngai oya mibali, Nzamba kotondisa bango na molimo na ye. Bongo bakokoma ba prophète. Nzambe abandi kosala ba makamu si awo na mokili. Nzamba anosala ba makamu si ya ndenge na ndenge ebandi kosalama. Ndenge lelo ezali kosalama. Ndenge lelo tozokomona. Oyo ezali maloba oyo Nzamba alobelaki prophète Joël. Yango siko apôtre Pierre arapelaki batu wana oyo bazali kosiste événement wana oyo ezali kosalama na mokolo ya Pentecôte. Po batu wana bazalaki wana ndenge na sele koloba batu mususu bazalaki wana bazalaki koseka, ba mususu balobaki ete batu balangi masanga. Yango Pierre arapelaki bango makambo oyo. Eza makambo oyo Nzamba alobaki, yango makambo oyo yango ezosalama na jour ya lelo. Jour oyo yango tobengaka mokolo na Pentecôte, mokolo na Pentecôte elakisini ezali mokolo oyo bayekoli oyo ezali mokolo oyo bandimi nyonso ya mokili mobimba. C'est-à-dire bandimi ya Afrique, bandimi ya Ameriki, bandimi ya Europe, bandimi ya Asie, bandimi ya Océanie, bango nyonso bayaki batikaki bamboka na bango nyonso bayaki na esika moko. Balobi ete batikaki bamboka na bango bayaki esika moko, basanganaki bango nyonso na bapotre, bango nyonso basanganaki esika moko, bazalaki kobonde na Nzambe. Promesse ya molimo musantu oyo nkolo apesaki na tango wana. Molimo musantu akitaki kati na bango nyonso batondisamaki na molimo musantu. Ndenge liloba Nzambe ezoloba bango nyonso bazalaki na chambre haute na batondisamaki na molimo musantu. Mutu nyonso azalaki na esika wana, c'est-à-dire mutu nyonso atondisamaki na molimo musantu, alataki nguya, azwaki nguya mpona kosakola misala na Nzambe, kosakola misala na Nzambe na kobanga te, na koyoka pe soni pe te, na kolenga pe te. Bazalaki kosakola misala, bazalaki kobondela Nzambe, bazalaki kokumisa Nzambe, bazokoloba minoko ya sika.
bazoko parla langue ndenge le tozoloba ndenge le toloba ngona ba église na ba église na biso bato bazoko parla langue bazoko loba minoko ya sika bazoko sakola misala na nzambe bazoko sala misala na bazoko sakola misala na nzambe bazoko kumisa nzambe na kobanga te na kobanga mutu te na kolenga pe te na koyoka pe soni pe te c'est-à-dire loke ozoko salela nzambe ozoko yoka soni ozoko kumisa nzambe ozoko yoka soni bango bazoko sakola misala na nzambe na molende nyonso pona nini ke bazwi nguya balati nguya oyo utina nguya oyo nkolo asili kotindela bango nguya oyo uti epai na tata nguya ya nini nguya ya molimo mosantu po nkolo ye moko alobaki yango tango azalaki nanu awa na se ayebisaki bayekoli na ye ete na kotindela bino molimo mosantu oyo akouta epai na tata na tango wana nkolo tango akomaki epai na tata tango ya akomaki epai na tata ye azwaki molimo mosantu c'est-à-dire molimo mosantu wana oyo azwaki atindaki molimo mosantu yango tozobenga jour oyo ya Pentecôte yango jour molimo mosantu ayaki awa na mokili. Alléluia peuple de Dieu. Pourtant musu batu mususu batu musu ta musu kombo ya Pentecôte ta musu bayibi bina sens na ngote batu musu ta musu azo ayoka komba Pentecôte lokola ba kombo nyonso o église ya Pentecôte église wana ezala ya Pentecôte église wana ezala suki ya mission église wana ezala suki ya yeba église wana ezala suki ya c'est-à-dire kombo ya Pentecôte ezali kombo oyo et la kisi lokola ke ezali mukolo oyo bandimi basanganaki bandimi nyonso ya mokili mobimba basanganaki pe ezali mukolo oyo nkolo oyo nzambe atindaki molimo mosantu awa na mokili c'est-à-dire molimo mosantu awa na mokili molimo mosantu esi aya déjà awa na mokili ni tozala awa na mokili tozala dizana molimo mosantu tozala na ye dize elongo kote mususu tokolobela kote mususu lokwa na bato mususu oyo nanu na bato mususu oyo nanu bandimeli nkolo Yesu Kristu bato oyo nanu bandimeli nkolo Yesu Kristu lokola mokonzi pe mobikisi na bango bato oyo nanu bandimi ye pina te bato wana bazala na molimo mosantu te poli ba nzambe lobete mutu azokozwa kaka molimo mosantu soki ondimeli soki ondimeli motinda mina nzambe soki ondimeli mutu oyo nzambe atindilaki yo c'est-à-dire soki ondimeli kolo Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi na yo soki ondimie na motema moko na motema ya lokuta te na motema moko ya busolo soki bina ondimi ete ke nzambe atindilaki yo mobikisi yango nani ezali Kristu soki ondimi na motema na yo mobimba ondimi pe osali ozwi baptisme na kombo na ye po nzambe alimbisa masumu na yo soki ondimi na bongo na nzela na kondima wana molimo mosantu akoya kati na yo molimo mosantu akoya kovanda kati na yo c'est-à-dire na mukolo oyo yo kondima yango soko nzambe akokonfirme yo ke yo okomi mwana na ye okomi na mulongo ya bana na nzambe yo okomi soki ondimi mais soki ondimi nanu te soki yo nanu ondimi nanu mwana na nzambe te soki yo nanu ondimi nanu kolo Yesu Masiya te oyo nzambe atindilaki yo soki yo nanu ondimi ye nanu te ozala nanu mwana na nzambe te nanu okomi mwana na nzambe te c'est-à-dire po koma mwana na nzambe fo ndima mutu oyo nzambe atindilaki yo yango ete molimo mosantu azokovanda molimo mosantu ye molimo mosantu ye azokoya kaka epai na bato oyo bazokondima kolo Yesu Kristu mokonzi pe mobikisi na bango na nzela na kondima soki ondimi ke ye aza mokonzi na yo pe mobikisi na yo soki ondimi ye pe soki bongo te fozwa baptisme ya mai oyo Jean azali kopesa na ngambu ya Jordan oyo Jean azali kopesa fozwa baptisme ya mai loke fo batisama na mai po nzambe asala nini nzambe alimbisa masumu na yo na nzela wana soki osali cérémonie wana ya kondima nanu liboso mokonzi mutu oyo nzambe atindilaki yo soki ondimi mokonzi
faut zo baptisme so zo baptisme simana ngonde okomona na sens ke yo komona yo ke nzambe akolimbisa masumu na yo pe nzambe akosala nini nzambe mulimo musantu akoyakati na yo kozwa pena okozwa pena likabu ya mulimo musantu. Alléluia peuple de Dieu. Pour lui bana nzambe ezokoloba na biso boyi. Awa so tozali ko continuer makomi eza mulayi so tozali ko continuer makomi o tokomona awa bato mususu bazalaki wana bazalaki ko sister événement o ndenge makambo ezalaki ko salama. Bayuda ebele bazalaki wana bayuda ebele batelemaki wana bayuda wana bazalaki ba non croyant bazalaki bandimité bayuda wana bazalaki bandimité na bato mususu oya Jérusalem mpe batelemaki wana bazalaki ko sister événement wana bon bazalaki bandimité. Mais na nzela na ko sister événement wana na nzela na komona makambo wana ezalaki ko salama. Bango bazalaki ko seka. Bamisutu bazalaki ko chola o bato balangi masanga. Nzoka ezalaki bongo te. Tango Pierre atelemaki mpona ko expliquer bango. Na sima nde bayaki ko comprendre. Liloba na Nzambe ezokoloba na biso ete bato mususu bazalaki wana Pierre apôtre Pierre asololaki na bango makambo ebele. Asololaki na bango concernant makambo etali concernant mpona makambo etali ya Kristu. Apôtre Pierre ayebisa bango ete Yesu Kristu mwana na Nzambe oyo Nzambe atindelaki bino pena bobomaki ye bopesaki ye epai na batu na masumu epai ya batu bayebi Nzambe te bino bobomaki ye bino na bakonzi na bino bobomaki mwana na Nzambe bobomaki Kristu bino bobomaki ye. Makambo oyo apôtre Pierre azalaki koyebisa bango ndeko molingami esalaki bango pasi makasi. Liloba na Nzambe ezoba makambo oyo esalaki bango pasi makasi. Bango bazalaki choqué. Apôtre Pierre azalaki kobeta sete. Apôtre Pierre abetaki sete. Tango amonaki ebele na bato wana bayaki wana bato ebele na bato oyo bayaki wana apôtre Pierre ye atelemaki na bayekoli mosusu. Apôtre Pierre azoloba ete Kristu Yesu Kristu mwana na Nzambe oyo tobengaka Mesia oyo tozalaki kozela oyo bino na bakonzi na bino bosilaki koboma bino bobomaki ye wana Nzambe asekwisa ye poti mabele ekokaki pena kobomba ye te. Mabele ekoki kobomba ye te. Yango ti mabele esanzaki ye. Mabele esanzi ye, c'est-à-dire ye asekwaki na bakufi na mokolo na misato. Ye wana sikoyo mutu wana nde ye wana mutu oyo Nzambe asala Mesia. Nzambe asalaki ye Mesia mutu tozali kozela Mesia oyo biso tozali kozela eza nde ye wana nde oyo bino bobumaki bino na bakonzi na bino bobumaki ye wana mutu oyo bino bobumaki. Maloba oyo esalaki bango pasi makasi na mitema. Maloba oyo ezalaki maloba moko eshokaki bango na mitema babaki na autre matière kosala. C'est-à-dire bango batunaki Pierre, batunaki Petelo, batunaki ete na bayekoli mususu batunaki ete batunaki ete batatato sikoyo tokoki kosala ndenge nini. Pierre ayebisaki bango ete eloko bino bokoki kosala ekoki na bino mutu na mutu bobongola mitema pe mutu na mutu andima Nkolo Yesu Kristu mokonzi pe mobikisi na ye pe bozwa baptisme na sima wana nde Nzambe akolimbisa mabe na bino. Nzambe akolimbisa masumu na bino mabe nyonso oyo bino bosalaki ndenge bobomaki mwana na Nzambe ndenge botortiselaki ye bokobomasi ye tina ekulusu nyonso wana Nzambe akolimbisa bino. Nzambe akolimbisa bino. Alléluia peuple de Dieu. Pierre alobaki na makambo ebele soko tali on acte des apôtres awa Pierre moyena tanga makomi nyonso oyo ezati yebaka exo biso tango mingi pona système ya vidéo ya onde fona expliquer yango po yo comprendre tango musu oke pe na ndako yo moko okei ofungoli mukanda na Biblia ofungoli na acte des apôtres na misala na bantuma ofungoli acte des apôtres ofungoli na D
obandi yango na 1 so zo kita malembe makambo mingi ona zo ba okomona ngo kuna. Alléluia peuple de Dieu. Po bandimi ya bere bazalaki lokola suki bazo koyebisa bango makambo ya Nzambe tango mususu bazo kokoma tango ba kokoma na ndako bango moko bakeki ko contrôler makambo bazo yebisa bango. C'est-à-dire tozala bandimi ya bere po suki tozo koyoka makambo tozo koyoka ekoki na biso to contrôler makambo na Biblia suki eza bongo to eza bongo te. Wana ndenge ezala malamu wana ndenge biso pe tokokola na makambo oyo. Apôtre Pierre azo koyebisa batu ya Yuda, batu ya Jérusalem, batu oyo bazalaki bandimité. Azo koyebisa bango na tina na Kristu. Mesia oyo biso tozalaki kozela ye wana oyo bino bobumaki na bakonzi na bino. Ye wana oyo bino bobumaki. Batu wana balobaki ete sikoyo tokosala ndenge nini? Po maloba oyo esalaki bango pasi makasi. Po bango bandimaki te ete ke mutu o bango babumi ye wana Mesia. Bango bandimaki te ke Mesia ye wana. Ne mitema na bango bayibaka ke Mesia wana za Mesia te. Bango bayibaki ndenge wana. C'est-à-dire tango bamoni makambo oyo balobisi ko ete siko to sala ndenge nini. Po nde toza boyi toza ba fautif na miso na Nzambe. Nde toza ba fautif. Siko to sala ndenge nini batunaki to sala ndenge nini. Pierre na bayekoli mosusu bayibisi bato bango babiete ekoki na bino bobongola mitema, ekoki na bino bondimela Kolo Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi na bino, bondimela ye ete ye aza mokonzi pe mobikisi na bino, bondima ye wana mobikisi o Nzambe atindelaki batu awo na mokili. Nzambe atindaki epa ya batu mutu nyonso oya kondima ye mokonzi pe mobikisi mutu wana akoka kobika. C'est-à-dire eloko bino boko kosala kaka yango wana eza eloko mosusu te bino boko kosala ndenge Pierre ayebisaki batu wana. Na bongo batu wana bandimaki bina Kolo Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi na bango bandimaki. Pe babongola pe babatisamaki bazwaki baptisme po Nzambe alimbisa masumu na bango. Po yango ezolandisama ndenge wana ezolandisama, c'est-à-dire yo fo ndima ondimi nanu ke Kolo Yesu Masiya oyo Nzambe tata atindelaki yo na ngai o atindelaki biso ondimi ke ye aza mokonzi na yo pe aza mobikisi na yo wana yo ndimi wana siko esuka bongo te siko fozwa baptisme fokota na mai. Baptisme oyo Jean azalaki kopesa. Baptisme ya Jean Baptiste. Yango fozwa baptisme wana nde yango nde kesala ete Nzambe alimbisa masumu na yo. Nzambe alimbisa mabe oyo yo ozalaki kosala tango wana yo nanu ondimi nanu te. Mabe wana yo ozalaki kosala Nzambe alimbisa mabe na yo wana. Na sima siko ndege wana siko yo osala cérémonie wana okosala ngo epai ya basali ya Nzambe. Epa ya basala Nzambe bango nde mutu bakoki ndeko kobatisa yo. Wandi yo sali cérémonie wana yo okomona siko Molimo Mosantu akoya likolo na yo. Akoya kati na yo Molimo Mosantu Molimo na Nzambe akoya kovanda kati na yo. C'est-à-dire yo sikoyo okozwa lotomo ya kokoma mwana ya Nzambe. Okokoma mwana na Nzambe. Mais soki yo sali cérémonie oyo soki yo sali yango te ndeko na ngai ozana no mwana na Nzambe te pe nano okomi mwana na Nzambe te. C'est-à-dire na liste bana na Nzambe yo nano okomi te. Po bandeko oyo bango basalaki cérémonie oyo bango basalaki yango bandeko batunaki te biso eloko nini tokoki kosala tosala nini batata tosala nini bayekoli bayebisi bango bongo bango ntango basali bongo ntango bandimeli mutu na mutu andimeli Kolo Yesu Masiya mokonzi pe mobikisi pe bazwi baptisme yo Nzambe elobi ete bango pena bazwaki masumu na bango elimbisamaki pe bango bazwaki pe likabo pe ya Molimo Mosantu. Molimo Mosantu c'est-à-dire Molimo Mosantu ayaki pe likolo na bango. Yango bazobenga ete mokolo na Pentecôte. Yango mokolo oyo église ebandaki mokolo oyo, c'est-à-dire na mokolo wana Pierre
na mateya ya Pierre batu 3000 personnes babongo laki mitema na mukolo moko 3000. C'est-à-dire na lisanga ya bandimi batu babakisamaki susu koleka. Alléluia peuple de Dieu. Na lisanga ya bandimi batu babakisamaki susu koleka po mukolo ngo ezalaki mukolo oyo Pierre atelemaki pona koyebisa bango erreur oyo bango basalaki po bango na mitema na bango bayibeka ke mutu oyo bango babomi mutu wana azaka mutu lokola batu nyonso bango bayibeka bongo bayibaki teke lokaki mutu oyo bango babomi aza mwana na Nzambe mutu oyo bango babomi aza mutu oyo bango bazali kozela bango bayibaki yango te na mitema na bango. Metango Pierre ayeko telema pona ko expliquer bango makambo nyonso oyo bayiko comprendre bayiko mona ke to salaki erreur na nzela na erreur wana sikondo ali batuna ki Pierre ke to sala ndenge nini. To sala ndenge nini po Nzambe ako akolimbisa biso ndeni to kosala po to sala ki erreur. Tango Pierre expliquer bango makambo nyonso oyo pe lelo banzambe zo na biso de Pierre makambo ebele Pierre azako expliquer bango. Yango yaki kosenga eti bango pena liwa ke bapesa mitema na bango pa ya Nzambe. C'est-à-dire bandi mankolo na mitema na bango. Pe wana bandimaki nkolo bandimaki ye bazui baptisme Nzambe alimbisaki masumu na bango. Pe Nzambe apesaki bango molimo mosantu lokola molimo mosantu oyo ezaki pa bayekoli bango pe bazwaki pe molimo mosantu po bakotaki na lisanga ya bandimi. Alléluia peuple de Dieu. Ezali ndenge moko pe ndenge biso lelo tozovanda na mokili ndenge biso lelo tozana mokili. Epai na yo ndeko mobali ndeko mwasi epai na yo oyo nanu ondimeli kolo Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi na yo oyo nanu ondimeli yete occasion yango epesa milio wana yo zali koyoka ba exhortation oyo ozali koyoka ba mateya oyo ya sango malamu occasion epesa milio yango oyo eloko yoko kosala yango oyo. C'est-à-dire ondima eti ye azali mokonzi pe mobikisi na yo oyo Nzambe atindelaki yo pe ozo baptisme po masumu na yo ko kolimbisa Nzambe alimbisa masumu oyo salaka ba mabe oyo salaka na nkuku oyo batu bamonaka te oyo mutu mota ko mona yo Nzambe amonaka Nzambe ko kolimbisa yo na mabe nyonso